bienvenue na chaîne nangai na pesi mbote na babone nyoso ya Alpha Kitchen tikete kimi ankolo ekuta na mabota na bino. Soki ezamba liboso zo landanga kat na chaîne oyo zwa mwa minute o s'abonner. Nzambe apambola yo. Lelo na olamba mbinzo. Toyebi mbinzo tolamba ona ndenge bele ko olamba ona makayabu na mwamba, okolamba ona ndunda, okolamba ngoko okalinga ngope ya pambo ko sala ndenge nyoso oyo lingi. Mais lelo ngai na sapena moderne na ngai ona sala ka mbinzo so na nalia opene ko pene guya mbinzo. Donc na soke sala mbinzo na ngeza ya kokalinga. Yango na soke no lakisa be ingredient oyo na ko salela mbinzo na ngana mukona lelo. Toana mbinzo, mungwa, huile, pilipili, saisonnement na biso ya vegetable, ail, matungulu, muscade, black pepper. O eza mbinzo na biso, nazoke noko lakisa ndenge ya kosukola mbinzo na yo po eza na mabele te. Mbinzo eza eloko batumba ngo na makala na bakoni. Alors eza na makala na kati tango ndenge yaka. Donc soki oza oyebite ozwa kaka mba moko tena nzungu a yaya papa osepa na mbinzo na yo te pe kozala zelo pe kozala na makala na kati. Yangwana pona ozala na facilité ya mbinzo na yo ezala bien, il faut pona moni ndenge o eza likolo ozo pona ngo moko ozo zwa ba mbinzo na yo ozo tia na kati na sani mususu. Pondenge eza nataki mbinzo na ngai banda tongo na tiango na mai po ezaki ya kokauka. Na tena mwa mai ya tiède na sopeli yango mwa mungwa. Po ekota gupe ya mungwa na kati mungwa ebele te ka ya mwa mukie. Po ezala pio te lere yo kolamba ngo. De mwa mungwa wana ekokota na kati ekosala ngo susu elengi. O makala ozomona yaya omona mama makala na kati ya mbinzo na biso. Donc il faut pona ngo. Soko saliere okoliana makala bombinzo eza elengi te. Tozo sopa mai totala na se omona ke kotikala na bazelo ndenge na uti kolakisa ndenge na utai koloba tala mbinzo na se omona zelo na se do yango fo osukola ngo bien po eza na zelo te. Tozo ke ko tia mbinzo na biso na moto totie nzungu na biso totie loko te mafuta te loko te tozo ke ko tiaka nanu mbinzo. Totie mbinzo na biso na moto tozo ke kotia mwa mungwa. Totia ki mungwa liboso le to sukoli mbinzo na biso totia ke ona mai totie mwa mungwa. Siko to sukoli yango mungwa nyoso ne kei tozo ke kotia siko ndambu poto balola ngo. Tokotia nanu mai te tozo tika ngona nu etoka na mungwa na biso totie na kati esangana. Tovande sango mwa muke mwa 5 minutes etoka mungwa ane kota na kati ya mbinzo. Tango tozo zela tozo balola pe po ezika te. Mai kaka o to sukolili yango wana nde ezobima. Pona ni tolobi 5 minutes po mbinzo azake loko moko eza ya makasi do foko vandi sango mwa muke toka mwanda mpo elemba pe malgré to tiaki yango deja na mai. Sikoyo tozo kende kotia ai.
minute oyo tomoni ke mai oyo sukoli limbinzo nyonso ekauki tozotia mwa mai mokie po ebelisa biloko na biso. Totia mai ka mingi te ya mokie. Nango tozokende kotia siko pilipili, mbinzo ebongaka na pilipili mwa mingi. Otango ezolia yango penza ezoswa elengi nango yango wana, elengi ya mbinzo yango wana. Tozokende kotia seasoning na biso oyo ya vegetable po etia susu elengi. Après wana totie matungulu ezala mwa mingi. Guys, this is a caterpillar, the way they call our children. Back home in Congo, we call mbinzo. It's a very expensive food, this one. You can see the way it is, people like this food. And it's very healthy. You can try, and I know you will like it. Don't be scared. Keep watching. It's a very nice food. Don't forget to subscribe, to like and share. Thank you. Tozoke tia muscade mingi te, lutu moko kaka ya muscade. Tozotia black pepper lutu moko. Okoki pe komeka mungwa na etape ekomi oyeba soki mungwa na ekoki, soki ekoki te obakisi, soki ekoki okontinue kaka kobalola. Na minute oyo tozokende kotia 3 tablespoons ya huile ne yango sikoyo tozokende sikoyo na kokalingela mbinzo na biso. Mbinzo na biso tozosala eza okokolia yango na mbala, okolia na semo, surtout na kwanga. Wow, wana peneza na sebeli penza. Donc okolia pe oza na mandunda no mupanzi, oza pe na pondu ndunda no osali pe Thompson na yo kalingi pe pembeni ozolia nango. Tokomi na biso na suka na recette na biso oyo ezali ya mbinzo. Mbinzo na biso ebeli siko tozokende komeka mungwa. Mama suko lingaka ezala mwa supu obakisi mwa mai mokie, mais ezala mai te, ezaka mwa supu moya mokie na se kaka ya kilo. Yango wana nde moto kotia pena mbinzo na yo elengi penza. Ezala pe ya kokauka te ndenge babengi ya kokalinga, ezala ya kokauka te, ezala mwa mai. Monde tozosala nde nazobala mbinzo nanga omona keza na mwa supu mokie na se. Donc okotia mwa mai na yo ya mokie po ezala na mwa supu ezala mai, ezala ya kokauka penza te. Donc tokomi na biso na suka na omeka mungwa. Ne baso mungwa na ngai koki. Ona meka ngo meki pe na mwa mbinzo moko po yeba pe na kati soki ekoti mungwa bien. Suka na recette na biso ba mama. Ukangi moto tozoke servi mbinzo na biso. Ndia na semu surtout na kwanga. Wow.
to comme na biso na suka ya émission na biso mko lelo o ezalaki mbinzo na biso to lambi ya kokalinga yaya mama papa to lobata ngono so lambi sila raté landa ndenge onga na sali mbinzo koyoka ngweleni soko lamba ngo ya mwamba o lamba ndenge o lambela mbaloyo mekana ndenge onga na sali o sepela pa na mbinzo oyo to ebi mbinzo eza eloko moko etiza na protéine makasi même na tango na tango to zakina bamboka na biso to ebi ke ba mama baneko nikela ngo bana ba bébé ba niki yango osotiango na kata potopoto ya mwana ko eza eloko moko o eza na protéine na yango to lobata nyonso ke kolamba esilaka te to yekolaka kaka yango nazo batango nyonso ke mama yaya papa kobosana te zwa temps ya kosabone pe ko like pe ko share nde to lobata nyonso ba commentaire na bino eza pena malamu esaka biso esengo tango nazo tala ba commentaire esa nga penze sengo yango ato zangisa te tango nyonso ko kabola chaîne oyo pesa na bandeko mususu ba yebite bako yeba pe chaîne oyo ya Alpha Kitchen na pesa ndeko na ngai na mboka ya Kinshasa maître Mao oyo esa biloko na biso yo mo yebi kaka neto benga na mboka na biso mikwati ya pilipili siko bakalinga do yo moko yebi donc yebisa mama ameka oko sepela ndeto lo batango nyonso makamalamu eumela raté tozaka atango nyonso ko rappeler ba mama ko rappeler ba yaya to landa ba video oyo ese leka o esama na Kinshasa o penga mona zo sala donc ese belé soki okoti na kati oko découvrir biloko ebele nzamba pambola bino kimia nkolo ekuta mabota na bino bye bye.